Lelo tozolobela mura de la presse. Alors, naza sir bozalaki kozela naloba pona mura de la presse. Alors, ngaye yope na ye pona koloba pona mura de la presse. Bobongama, bosukula matoi pe boyoka yango kitoko. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonets, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirique, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors bandeko, pona kosolola likambo ya mura de la presse eloko ya liboso foko yebake mura de la presse batu nyonso oyo balingaka Karine Mokonzi bazali vraiment choqué na makambo mura de la presse alobaka pona Karine Mokonzi po alobaka makambo moko mafinga moko biloko moko na ba clash ezali vraiment choquant makasi. Alors, mura de la presse, ntenga zalaka wana ayina Karine koleka batu nyonso o bafingaka Karine to ndenge nini. Mais non, eza bongo te. Mura de la presse na batu oyo bayina Karine Mokonzi. Mura de la presse na liste ya batu bayina Karine Mokonzi azate. Soki afingaka Karine Mokonzi ezali kaka po sala musalane ya rando kitoko. Elinkolo baboy mura de la presse lokola ayebi Karine Mokonzi te bayeba na pete mais mura de la presse ayebi Karine Mokonzi azali mbongo. Alors lokola Karine Mokonzi azali mbongo, donc mura de la presse fo asala musala na ye kitoko. Eza neti mutu soki oke koluka mwasi ya ndumba na kanisa tomonaka oyo bakende lukaka basi ya ndumba témoignage bapesaka ezali boye. Mwasi ya ndumba ajijaka te soki oza ndenge nini. Mwasi ya ndumba apesaka biloko nyonso oyo etiaka mutu à l'aise oyo azwi yango pa ya mwasi na eti. Mais elakisi teke mwasi ya ndumba alingi mutu wana to alauki. Mais azosala kaka fonction na ye. Mais mobali wana oya ke pa ya ndumba ye azo sentir penza ke pa ya ndumba azwaka biloko oyo mwasi ne akoki kopesa ye te. Voire même bakoma ko proposer bango babala bango po bamoni kaka bango balingaka bango. Or que basalaka kaka fonction na bango. Alors mura de la presse fonction na ye eza kopupula ya kitoko oye futaka egal Karine Mokonzi. Alors sikoyo mura de la presse tango asalaka yango azape na modèle ya bémission mosusu alingaki asala, mais lokola asalaka yango bien bato sikoyo oyo bayina Karine Mokonzi oyo yina bakanaka Karine Mokonzi na motema moko bango sikoyo batalaka pe ndenge biso nyonso batotalaka. Oyo nyonso atalaka mura de la presse ako comprendre que mura de la presse fonctionne ende eza rando pe alingaka asala yango kitoko. Yango batu nyonso wana bakendeke na sima ya mura de la presse. Bakendeke po asalela bango musala oyo ya yebi. Asalela bango fonction oyo ya yebi. Alors, pa ya mura de la presse azwaka yango avec plaisir. Pourquoi azwaka yango avec plaisir? Parce que ye na Karine ba yebani te. Ye na Karine baza ne loko moko te. Aza na kanda ya Karine te. Azape na amour ya Karine Mokonzi te. Mais azali na souci ya musala oyo ya ye. Azape na posa ya mbongo pe musala ne ekende kitoko. Alors mura de la presse yango sikoyo afingaka modèle oya koki po abima meilleur rando abima rando moko oyo apupola Karine Mokonzi moko apupola yi bongo te. Bobosana te bandeko banda net e banda Karine Mokonzi adondwa tina mokola lelo
batu oyo ba pupola Karine Mokonzi ba bénéficia ya trop koleka bato oyo bakumisaka Karine Mokonzi. Na kanisa oya Chetembe zonga na internet contrôler malamu. Mutu nyonso oya kumisaka Karine Mokonzi oyo alobelaka Karine Mokonzi banda e bandeli tina mokolwa lelo kaka bato ba bénéficiaka mingi oyo ba lobaka mabe pona Karine na bandeli soki Congo elengi ezako bénéficier pona Karine Mokonzi pona yemoko Karine Mokonzi n'équipe na ye mais soko longoli sikoyo bango oke na batu oyo balobelaka Karine malamu balingaka Karine bakumisaka Karine baza na basite okomona basala jamais ba view ebele koleka batu oyo bafingaka Karine Mokonzi. Donc ba bénéficia muke ke batu oyo bafingaka Karine Mokonzi. Alors Moura de la presse à comprendre que soki ozo kumisa Karine Mokonzi okozwa ba view muke mais soki ozako finga Karine Mokonzi okozwa ba view ebele. Donc yango ye asalaka fonction wana ayebike soki nazo kotela Karine Mokonzi nako bénéficier na bana membre na batu bako kabelanga mbongo mais soki nazo finga ye ngamoko na site nanga deja nako bénéficier nako zwa mbongo ebele nako vancer lokola bakeni piana nako vancer lokola mida la Taylor avansaki nako vancer mais soki nazo kotela Karine Mokonzi nako zala kaka na se lisungi nanga ekozala kaka bana membre na mabanga. Donc Moura de la presse ayebi yango kitoko yango wana Moura de la presse kosala nyonso asalaka ezali teke akana Karine Mokonzi ezali teke aina Karine Mokonzi ezali pete alingaka Karine Mokonzi mais comme ennemi ya Karine Mokonzi bolongolaka ye na liste mais comme mutu oyo azwa fonction na ye kofinga Karine Mokonzi na ndenge moko oyo ye alingi azwa penza oyo yazo souhaité mosolo pe site na ye ekoma munene eleka ya mida la Taylor eleka ya Ken Piana azana mutu mosusu te akoki kopese bonheur wana parce que Moura de la presse azapenza na batu oyo ya yina na motema moko bazape na net bazape ba chroniqueur ba chroniqueuse mais soki alobi apopula bango na kanisa site na ye ekosila koleka site ya mer 5e vitesse ndenge koma na se na sukisi awa botika la malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.